Na commune ya Kimbanseke mwana mobali moko alingia boma papa na ye likolo ya 5000 francs congolais ya pamba kokamwa ba détail na reportage oyo. Kinshasa tambola na mokili omona makambo tozali na commune ya Kimbanseke na quartier Tumwabwa na poste oyo ezokambama na le commandant Manix Bwale bakisele double vitesse ya Tigbo akanga kibongo général ya bakuluna oyo alingaki aboma papa na ye likolo ya 5000 francs kasi asuka kibongo na maboko ya leta tango papa na ye amonaki kamera ya Mag FM boyo kande lobaki. Bon, na yaki lobi na butu mwana oyo asali menace nga nazalaki te na uti na nga garage koya na zoya kobana na menace na mama na ye na baleki na ye donc asalela nga musala na ndako ngam na piaka mbongo kolia na bisoki na ye na kopesa bino 10000 ah papa na ngai kokota ka na zokota taki na pekise boyelo kote kota na ndako musukeno zo planche ba na planche wana pa na pekisa boyo kebenga bango ba omono na osala bango ezo la police na butu tozoya to komi na balabalo so kianga so balabala nini mabange bananga moko na zo libanga donc yo na yaki na leta ça musana ye moko pe mwana oyo alingaki aboma papa na ye likolo ya 5000 francs boyo kandenga communicaki yani mécanicien na moi on a serré que cryptage si on a serré que cryptage moi la kandenga qui soit ina bapoko apesa nga 10000 nga ina bapoko bofa na tunye pe apesa 10000 yango ndeko tuna na tuna bona meminga ah bandeko wala ndangai batala ka opasi nga na muna na singa ah bon wa muna ka pasi ya muna na singa ah zero mwa bwani wana kuluna ta mutakangi nga pe na biso Ibongo le commandant Manix Bwale bakisele double vitesse ya Tigbo abakisaki pe boye papa na ye apesaki msamo kwa sa kipsaki na ndako bango nyoso bavanda papa oyo aza responsable na ye oyo aboti ye asalisi musala sini abimi akiko me abimela mena bango ayena papa pese mboko abino zwaki mena opesa yo mbongo oyo anga kumisa sikoyo azwi planche landi papa soki mbongo ngati nazo boma yo abani mbanko aboma papa na ye papa pele mbango akimi ah so na tikali awa na continue insécurité non na kobenga baninga na nga ba kosala mabe ba otumba ndako tike bongo c'est comme la police passer plainte na ye timba kunozwa mwana bake bazu mwana obima ya mwana lobi ngai na kokende te po ngai naza jene ayo abandi bobelela botiki jene kende ah général ko kokende te ba ye eluluwe ti même na biva la police ba ko libérer mutuka bango par force de 22h à 0h mabanga sur mabanga ba bebisi biloka batu tala parapluie moto batu ndenge bapanzi pona ye esengi pena ala na pesa baninga ne bazali mutu mabe abonga bana na kati ya batu te mutu oyo ozoluka oboma papa wa boti yo ngobo maye ozino somo ya kozwa nzete po oboma papa te boni suko zo mutu mususu pe pona ye penza eza mota suka akoye kopesa nango na quartier na ye esengeli vraiment bana ya boye bakende bisika oyo ebongi pona bango soki botiki ye akobebisa baninga mususu yango tosengi kaka na bakonzi boluka nanu solution ya malamu poto yebi solution oyo bozwaki ya peine de mort kasi bazali na bango koyoka te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka soki boluki solution ya malamu pona bana oyo nayebi te soki tokosuka ndenge nini Kinshasa oyo eyokani eloko nini soko osenga na papa na bino alimbisa